excusez ngai kindumba en tout cas baby pourtant on a biso des aki bongote ozomona ndeto tema na boulevard bon tozaki na mikanda leta yebi biso bandumba mais ba baby si musala na biso en tout cas na kanda na bano amike ba otiko bima soki ba ujana ba baby si musala na biso na ndenge nini nyonso ezaka kindumba mama ba mama kala kutu kindumba na ba tom mususu kutu ba ndako solo na kata ndako ya lelo pe basanga ka kindumba na kata ndako sko kindumba kala na kindumba lelo ngapo na ngana mon différence te ba partout c'est commis ozomona kindumba biso to biso betomane ko sala ngoto ko pesa musana biso to sala poids ata bino bomoni keza musala mabe mengane na zabo na za déjà yango donc ne pesa ngo eza musala na ngai po kindumba na ngai matsinga ba avion Bonjour à tous, bienvenue sur Congo-Suisse.tv, un vrai site dans un vrai monde. C'est toujours moi, votre sœur Iguette Ntumba, la mignonne du Seigneur, avec votre émission Partage à la source. Lelo to sangani awa na kati na émission on a tranche bolinga kamingi pona ko solo la maizo sala manamboka na biso Congo Kinshasa. Pamba tek balobi kindumba ya kala ezalaka différent par rapport à kindumba ya lelo. Ndeto bengi bandeko na biso mibale awa po baloba. Pour la différence etali kindumba ya kala to na kindumba ya lelo nini ezalaki vraiment malamu na kati ya mboka na biso Congo Kinshasa. Bonjour maman. Oui, bonjour maman. OK maman kombolo nani po ko sala ni na kati na émission na biso partage à la source. Na Pamela Tumba. OK Pamela Tumba musani ozali ko sala na kati ya société entre nous les femmes. Bon, je suis un prostituée depuis à longueur de temps. Mais et là on comprendre et ça que kindumba na biso ba prostituée échanger pour na kala biso to bana biso ko za ba numéro ba tutembi bongo te nde comme na siko o ko za numéro mukonzi moko boye camarade yeli yo biso za ki bongo te biso ba kaka mo atoke na biso kaka mo esika mbondo to bana ko sanga biso ba jeune au moins mutu moko bien sepel na yo mais depuis na za na mikanda ya kindumba. Ah bon? Oui na mikanda nanga mais banda ekoma batu ba koma moko sala ba vidéo ko titela batu ba photo ya mitakala mais en tout cas vous excusez ngai kindumba en tout cas baby pourtant on a biso des aki bongo te ozomona ndeto tema na boulevard bon tozaki na mikanda leta yebi biso bandumba mais ba baby si musala na biso en tout cas na kanda na bano amike ba otiko bima soki ba ujana ba baby si musala na biso ça se fait pas quand même nous on est de prostituées reconnus on a notre dans la mikanda na biso. L'hôtel de ville nous connaît. Alors si vous voulez maintenant désovaliser notre travail, en tout cas personnellement, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour et baby Moussalango. Et ça valeur tes maman. OK, merci madame Pamela. Kodogoto na droite eza madame Pamela ya za na moi si andumba aiko réclamer ba droit na bango na kati émission partage à la source na banzi bimo boyo kindenga lobby kindumba kala ezala ki na valeur mais lelo ba uja na ba baby si yango ba ndumba ba komi ba 2000 francs ba 3000 francs même na ba wenzi. Toke na ngambo à droite et à gauche to na pe maman soka nani. Bonjour madame. Bonjour madame. OK, kombolo nani? Kombolo Maman Sephora sangoni memeli biso na kati émission partage à la source. Sangona memeli bino ezali que pona ngai kindumba kala to kindumba lelo différence etate. Na ndenge nini? Nyonso ezaka kindumba mama. Ba mama kala kutu kindumba na ba tom mususu kutu ba ndako solo na kata ndako. Ya lelo pe basanga ka kindumba na kata ndako. Sko kindumba kala na kindumba lelo ngapo na ngana mon différence te. Na moni na nga différence te ou babuja na ba déranger po sera na pe bana mike babimaka kaka sero pe ezaka ndenge moko pona nga na moni on kaka ezaka ndenge moko. Je vais rajouter un truc. C'est que peut-être que ndeko azo comprendre tel comme nous tenu to lobela aw. Et ça que ngai ndé naza boye naza parmi ba prostituées oyo baza na mikanda. Ozomona. Alors par rapport à ce que les prostituées qui sont maintenant, ils ont pas de papier, baza na papier té. L'hôtel de ville leur connaît pas parce que na kindumba kala to côté na boulevard bon té ça poto na baby ba partout c'est commis ozomona kindumba biso to biso betomane ko sala ngoto ko pesa musana biso to sala poids ata bino bomoni keza musala mabe mengane na zabo na za déjà yango donc ne pesa ngo eza musala na ngai po kindumba na ngai matsinga ba avion maman. Ah bon? Matsinga ba avion kindumba na ngai matsinga ba avion et kesinga ba pointe noire donc na nduma moko to ezo sala ma mikolo yango na kanda tango bolbika sujet na démarrer jeep na nga na lobi fona ya po kindumba na nga na za bien j'ai fait 50 ans na kindumba langa na banango bana 1900 donc tant nazaki mo ponga uti kisangani biso bataki sangani ozomona donc epesi ngai kanda
na bana mikie ba comme ko bimala ba papa non. À l'époque c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Hein? Moi je ne pourrais pas continuer dans moi nanga asala musala nga na sala na batan oyo na kozala désolé. Yango nga mo maman bango na bi ah, ça sert à quoi? Na tika nga mo na musala ngo, ne na kombe nango, mais nazo sepela te kinduma oyo zo sala ma mikolo. Bo autorité mboka bo tele biso makambo. Bo zongela makambo ngona kala nduma ko telema na boulevard tesa mokanda mais bana ba comme ko telema partout yango décourager nga papa maman c'est bon comprendre émotion maman Pamela vraiment pardon maman Pamela toujours solo là OK maman Pamela en tout cas sois calme vraiment toujours résoudre des problèmes na yo kanayo maman Pamela ça vraiment la kanda et vraiment ko réclamer ba droit na bango bandumba alobi bino ba gourmet c'est nous bozo mona ndenge bala mike ba otema na ba wenze na ba butu ba finaka finalement ba 2000 ya ye ko réclamer droit na bango bozong c'est la bango ba droit ba zalaka nango wana ya valeur kenduma penaza mutu a telemipe na azala mokanda mais lelo mikanda ezalité voilà yango nda ye ko déclarer entre lobi kindumba ya kala na kindumba lelo ni eleki na valeur kindumba nga na stable maman naza stable naza ndumba moko ya pamba te donc naza stable na ko bengisa bino mukomsu bo ata pa na ngai na ndaku na nga bo mona place na fandaka kana musala oyo donc baby na bana tozo bota lelo bazo yeba makambo bazo sala tenga naza d'accord nango te ba ko bazo luka mbongo mama ba luka pe mbongo lokola yo ba luka mais biso tozo bima depuis que na ko tanga komba bato nga na bimala bango te mikonzo nga na bimala na ko tanga bango te mama tina telemi botina telemi si jeep na ngai o mitunité so za malade na malade te oui bandeni kozala ngote si bana za na maladie na voyage na kendaka ba poto na yaka ba sesa nga na za na maladie na za na 3 filles na nga moko za na Canada yo penda souci no penza eza nini souci no penza nini lingi nde mikonza mboka ba bongsela biso solution bana wana bazo bima bana banzela bazo ya ko bebisa musala na biso bo tele ya biso likambo oyo et puis deuxièmement bozongela ba système omoni uja na bino bokanga ba uja na bino po biso ba mama to so ba uja na te po biso na mito za na place te bo lukela biso solution ndeko journaliste yango na ene émission na mikondi batela biso koto po batala kaka santé baby batala pe santé ya kindumba po biso pe ba kindumba pe yango nde bitozala ngo yango nde to vivre nango donc ezaka so babi érosion moko kuna mbangu bake olaksa en tout cas batela biso pe kabo batala koto yo ponga na za mikana na ngalo hôtel de ville Naske ba konti ba yo ki yo tena ngamba gauche pa mama yo siko yo kandenge moninga na yo Pamela zo réclamer mais yo zo le baka kindumba nyonso ya kalane le leza kandenge moko ozo différence ngo tendenge ni parce que c'est ko beba vraiment mon de baby vraiment lelo azo déclarer lelo kindumba za sous na valeur te mais bango ba maman akalande bazalaka ke azwinda ko kofutela azumwa 3 petits na ye atie na ndako pozo ka mikondi wana ya ko pesa bango wana ye alela ka mikanda te pour l'heure de Jésus 3 petits formés na kindumba zo bokola na kata ndako alela ka erana yo kaka mawate yo kopesa bana na mikanda eza ka bano bango mo ba format kit eza ka bano bango mo ba format kinde bango pe ba bima na nzela Pola ozui mutu pola kisa kindumba ozui mutu pola kisa kuru ya kindumba bokole na kata ndaku no eloko liboso ko ke wapi elo ko so lokoti mwana nzela soko ozui mwana eloko liboso to kenda wapi to kenda maboko ale to ke ko présenter mwana ngana adopter mwana akomi mwana nga bongo yo ozui bana ozui mutu ozo la kisa kindumba oboyi ko meme po yazwa mukanda po yo osalela e soko ozui mibalo pesi ya buli ayelo mbongo bokaboli so mukola na ye na mbongo te mama la yo lobeza musala bana wana bino bozola ka bango mikanda te pona bana wana bino bozola ka bango mikanda te bino bokoli bana na talebele lelo bango yo nde ba remplacer bino pe ba o ba remplacer bino na babimi baza na mikanda te babimi kaka bongo babandi ko deyambile na nzela ngana elo kwa nga mama mambo kola kinganga le na mama na esimbi te nazwinda ko futela nga pe esprit ya kozwaka bato ya kovandaka na bango kozala te e kozala kaka eza bango moko batika ko biso eza bango moko fallait ba mema no bana wana bazwisa bango mikanda encore bango bazwisa bana wana mikanda te faute eza ya bango ba mama koko o basaki kindumba ya ba 50 ah eza ko beba vraiment na kindumba bino pe ba chroniqueuse boza pe na kindumba biso ta kindumba te biso pe pote oyo sala pe émission oyo biso déjà to samba na biso to bika to samba na musana biso to ndimi mais yo to sala émission oyo to rappel makambo mususu kinga ndeki photo mutakala wana eza nini mama eza ba journaliste kindumba ngo laisse biso to ya biso to yeba na biso to yeba na eza ngo métier nanga alors so na moni ke yango elesinga yango ekomisinga oyo na sa pour ani na entraîner moi na ngai te est-ce que y a des problèmes utebe pa na biso kuna yaya biso utebe Équateur na Kisangani yango bebisi batu mingi na kataki ya donc toko tikate
na siliki bolukela biso po esili kaka te na kotomba na bastie ba chaîne nyonso mikolo pona ke koningisa lelo Maman Pamela mama yokana nous nayoki maman Pamela lobike bino ba journaliste pe bosala kakindumba maman attention il y a des journalistes bien il y a aussi des journalistes mususu o basala kango bien sûr na kati ya fufu na kati ya mbadi ya fufu ezala ba fufu muso bimaka mwendu ezala fufu muso bimaka ya pembe fufu no so bimaka na logo moko te to boyite ba journaliste bakenda na solo ya mabe journaliste wana impoli journaliste wana lingaka batu te journaliste wana ndumba mama eza bongo te mutu azala ndenge na ye ndenge auta na éducation pa na bango soki journaliste na tindaka ba photo mitakala na ba WhatsApp na ba Facebook na ba imo eza biso nyonso te mama biso so bota mabongo to uti na ba famille nga mama na nga Laurentine Bisako la kisanga bongo te mama Clout na nga kutu mama ni mama social taille vendom soka vanda so pesa nga conseil okonzima te ke mama wana abotanga mwana ni mannequin boy donc même maman Micheline molonga na papa John maître John na Suisse ko ba yebi ba te ya biso bien ezali likango ya bino bandumba boyoka na botia ordre na ba benga ngoni na stati na bino kindumba la bino enobo sangisa biso ba journaliste na bani to comprendre mama na lobi mabete to za débat tozo solo la ezali kamba candidaté to yaki apoto luka solution yaki awa pona yebi ke olingo contredinga te na yaki pona message oyo voilà na yebi ke soki na longo awa mikolo na sa charger ya kokende kokbeta CT mutu na mutu azwa valeur na musala na yo défendre musala na yo awati ngape na yeko défendre wanga musala na salaka mais mikolo na stopper musala wana po na moni ke tokomi biso na ba koko na ba kokololo na ba mama tozo yeba na te po bino nde soki bopesaka bango mikanda bango mpe bao balingaki babokola balingaki bazwa mikanda lelo bakoma olela et puis bilamba na bino ya kindumba bobimi nango tina balabala bolongolongo na basene ya bino ya kindumba komiso penda en plein air bato somo mona tandenge mona bana mike nana nu poto te bien sûr na sara na frise na jobu et pas ya papa mwanga na kati ya jobu mais comme nango tina scène eza malamu te vraiment mais ça tenir vous pouvez pas nous obliger à ce qu'on doit mettre non je suis désolé c'est le tenir qu'on est en train de s'habiller ah bat bato kama mabumu libanda ah biso ndo bisi ba bato kama mabumu libanda biso peta yo kanta to latin zambala boy so za yango nga na ye oye ko yeba ka titre nga koti to de bika sikoyo na yeba kite mende na ye bogo yeba te ki on na biki ndumba échanger bikolo kindumba ya lelo koma po balingo batala il faut la takamini mais biso okola ta mini na sana ba na ke na matim talon na ke biso bangonga wana zaka inter ah bino na ebite so ekomi grand hotel so ekomi ni na ebite biso ezaka inter donc na komata mo eloko na nga moke so ki zai kwa zo betanga na zali donc na omela moi champagne na nga boy voilà mais ya lelo en tout cas eloko ya suka na koko loba mama journaliste po na za so na courage obimandela sa musala wana ona lingi nano to mekanon ko lobela ngo po bakamaka nanga bazoya na za bakamaka nanga bazana Luanda bamisu bazana na portugais bazoya to mekanon ko longola to tcha neti banana zongi sasa boy na kenaki na beti ma 3 bout tour na ba boulevard na bino kuna na meki na tal na lobi musala baby yango na se retenir na lobi en tout cas fona le canon na ba chaîne bongo na yebelo na ko sala en tout cas po kinduma ya biso akala e baby na préféré ya biso tongo to banaki na biso tongo to banaki ya kala wana bien ya sikoyo bokom ko lota biso ba mini bote po biso na tonga kala président mobutu ko le ko linga te bazo sa biso to kende ko ba soirée bazo sa biso kala ba passa minene mais bino en tout cas na minute on a évité ba bloka muke donc bo finisi musala na biso donc prochainement soko ya mbinga na ko lo mikanda na ngana na signature ya tango wana boko mona ke na sa mikanda na sa reconnu na tête de vie ya musala na sala oh to komi na tango ya Sodome et Gomorrhe bino bozo mona vraiment to komi ko mbaba belé bazo ko réclamer makamba droit na bango to yabi bandumba baza awa ndumba ya discipline na ndumba ya indiscipliné donc bo comprendre vraiment aye ko déclarer droit na ye parce que bala mike ba ujala surtout bino ba ujana bo bebisi makambo na bango mama na ngambo ya gauche zo loba nini pona lioba ya suka na o esiko se passer awa na kati émission partage à la source liloba suka na ngeza boy ye bango lelo ba mama lelo ba eko lela ke bino bandumba bozo fingisa kindumba na bango bo attaquer sko mibali na bango po bango le balakisaka bino kindumba bapesaka bino mikanda te mais ya zaka na mukanda zo kangela ngo na valise donc bo attaquer nde mibali na bango ye lelo ko pekisa ba ujana série na bango bazaka banani soki yo lelo ko pekisa ba ujana série na bino bozaki na yanga na lobi be bandumba ako ya lobi bino bana mikanda te gouvernement telemela bino po bozo sous marché te po attaquer sko mibali na bango pesi bazali bo sasa bango bayo baye bango mabe basala bino ko pimela bino mikanda elo kwa na poto mama so vandi 40 na poto ba pimelo ba pesi o mukanda to bi retour la ko kozonga kin kanda wana ndezalaka bino pe bo attaquer bango
na koloba lisusu te. Ok, merci maman na biso Pamela, madame Pamela lobani ya suko za na yango pona tokomi vraiment na suka ya émission na biso. Merci maman journaliste. Loba suka ezaka ke ba bon c'est biso musala, chacun doit respecter son métier. Tu as ton métier, j'ai mon métier. Tu vois? Alors on doit commencer à chacun respecter le métier, chacune entre nous ou à Salaka. Donc on a lobby papa Boukemat, on a biso papa Gentini. T'allais la biso dans likambo po kozala moi bien. Comme yondo za na pouvoir en tant que gouverneur, t'allais la biso mikanda o bozo ngandenge zaka na kala. Okoki ko telema na boulevard te so dans na papier te. Mais de ko mona bana ba comme ko kina na papier. En tout cas boté la biso vraiment likambo na pesi merci na bandeko na nga nyonso bandumba baza musika na pesi Laurence Mbuimbote na pesi camarade na nga pambeda na Johannesburg kuna mbote ba camarade na nga kala mingi te na zoya po ebike musa na biso yango matsanga ba avion. Merci maman journaliste. Bon, merci vraiment. Vous avez première édition to sali pour la bandumba, to le beli sur Kindumba ya Kala, Kindumba ya Siko, ni neza vraiment malam. Nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Partage à la source. Je remercie premièrement ceux qui étaient derrière la caméra, le bulle. On a mis ça là ko benga mi bill o simbaki caméra za la maki images za maki toko boé. En tout cas vraiment ki toko mingi. Na pese sous merci mingi na o a monter la kabiso na kombo Abidal. En tout cas vraiment za malola pambola yo. Na pese sous merci vraiment mingi pa ya maître John veut dire maître John molonga na maman Micheline. Pourquoi pas na yo empereur Saint-Marc na kati ya France na bosali sous TV na nga Jojo Ngonda imene na kati ya France na ndoi na nga mondoi ige masimango Lydia bonga la grande sœur propre anti na nga lingami na kati ya Jubek molonga na papa Didier Mbayo zambalola vraiment pambola bino soki Jésus-Christ de Nazareth azongite tokokuta na lisusu à la prochaine occasion bye et bonne soirée à vous.